Merci. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bao balandaka Kinu 24 na pesi bino mbote bisika boza. Lelo na ena kanda. Kanda langa eza nini? Tu es bien que Kalaté que dans quelques jours bakokunda ndeko na biso Herman. Ndeko na biso Amis. Kanda langa eza ke kamwe kasoki ka nani. Place yoza toyo kaka rimer bakangyo na Afrique du Sud, mais qui lelo ozo mo na justice te to mo ba makamwana donc ekoti ba mafia bakangyo mais to mo na justice mais to mo na ote papa nazo ebiso boye ceux qui babimisi kakor bakundie lelo yebebe ke okokata motema mbala moko soki oza likolo mwasi okokufa nao soki omivandeli yo moko okufi soki okoti akata douche okufi parce que muntu obomaki aza congolais en tant que nga naza patriote naza congolais des pères des mères congolais makila oke obomeli biso ingénieur papa yeba bien ke okokufa okokata motema tosala ba jete donc la justice ya pena ya solo eza nzambe lokola bato nyonso bazolela ba mama bazolela balobi okoki kosala bongo te soki ezalaki mpona mbongo fo oyebisa ya pia yo mbongo wana okena otika ye na pema otika na ye na bomoi mais lokola yo ozwi ye obomi ye yeba bien ke bazokunda babimisika kor lelo bakei nango na cimetière yo place oza okokufa tozoyebiso komona yango bablack te komona yango bablack te soki otuni mokili mobimba banto basimbi bato bake kosimba makasi ya kinganga eza babiso bato basimbi mokili oyo eza biso tozoyebisa o soki oboyi koya na yo na justice aussi présenter parce que barimer ezaka bamafia te bakangi na Afrique du Sud babengi biso te bakangi na Afrique du Sud kala te bazozongisi ye kuna tozeli bazongisi ye te bakozongisi ye vendredi eleki samedi eleki dimanche lundi ozoyaka te papa ndeko tozoyebiso bisiko oza tozoyebisa o na bato bazotia o mutu makasi bazoyebiso kokenda o te bakosala yo nini pa ne koyebiso mieux vaut oya bakanga o ovanda na boloko ke okata na o motema omelika mai boye moko okati motema oke okotika toilette boye ndenge okotaka na o toilette oke kuna baye bazwi kuna asi ake na ekala nde makambo toyebisa bino tozoyebisa o ndeko obomi ye kimotema mabe nde etindaki yo mpo oboma ye kimotema mabe ya muntu oyo ayebisaki apesaki yo munduki wana po oboma ye parce que eza mbala liboso te mais ya tour oyo tozoyebiso clair okokena ye bakundi yo mpe bakundi yo bazolela bake kokunda ye lelo bazolela ye baregrete te mpona nini mpona muntu asa parce que bato nyonso bazotalela o muntu asalaki eloko oyo bamama ebele bazolakela o nga mpe nazolakela o bisiko oza yo kokata motema bisiko oza soki kakor ya Amis ebimi yo kokata motema nazoyebisa yo kamwina nazoyebisa o chaque jour nayebisaka o bisika yo oza kor Amis ebimi ka lelo yo kokata motema sikoyo okondimake nzambe azalaka bakongolais nzambe azalaka mwindu nzambe azalaka bakongolais wana okondima pena okondimake nzambe azalaka mwindu yo moninga asali mosala na ye kotango nyonso batangisaki ye na mayele na ye atie mayele na mosala aboye makambo asala makambo bavire ye ake bafete babote aboyi na ye alobi ase concentré na ye na makambo na ye mais yo ye obomi ye likolo nini likolo mbongo wana kutu eza ya yo te mbongo na ye moko akabelaka o pe afinaka o bamike apesaka o mais muntu atie mayele na ye nyonso mosala asali plan na ye atie yango na marché bake basombi yango est-ce que etali donc nde plan wana etindaki yo mpo oboma ye papa bisi place oyo oza yeba bien ke kor ya Amis ebimi ka lelo yo mpe lelo okati motema ebimi na 11h bagé kokunda 17h 16h yo 17h
jour bazozwaye bakosie kana libulu boye yo yebela sala testament nazo biso place bisuko za na sala déjà testament ku testament parce que ils ont malédiction ekolanda o ekolanda ceux qui oza na bana malédiction na ekolanda bango génération en génération il faut yeba salaire du péché c'est la mort. Salaire du péché c'est la mort parce que ton monnaie le dossier côté nango ba mafia ne to le bilango tant que dossier côté ba mafia toko le bilango te maintenant ton monnaie que dossier qui est côté nango ba mafia yango na to le bilango ba congolais bisika boza to ebisaka bino ndoki azaka ndoki parce que ndoki ceux qui azangi na moyen ya kolia mutu akoba kolukele ba problème. Tout le monde qui a alela mbongo fort. Alela mbongo fort. Ba tage ko tuna ye na si asulutani botia kanini. Alors azuika sultani atobole ngoli boye. Ba tia zwaki libabe. Ye wana akisi na bunya. Ye moko atali. Atali moyen ba corrompre luboyanga chamezate. Ba corrompre batina ba millions mais azo zwakate ye moko ake nani alela mbongo. Amongo nyinyi tinjo ke na bunya oke osani oke otala ndenge gouverneur wana sai musala wana za militaire espoir ya Congo ye moko lobaki tango bachaki na bunya lobi ye akokende te asitenda pana akokende te abegi sete soki mukonzi ya mboka bengi te musala na o esili ye akokini mais tant que mokonzi ya mboka abengisi ete abengi ete po ayebise musana oyo esili akokena ete yango wana yo moko ambongo ok po bokutana na ye okorompre ye ye ndenge aza wana aza na posa kokorompre ye te bayiturien bango moko balobi boye biso ata makambo akere esila te. Donc Johnny Luboya ye akolongana na bunya te ye akozalaka na bunya ti suka siko boye biso ya ticha lobaki awa tant que IDPS au pouvoir tokozala na opposant ata moko te ba opposant o ya banzala Denis Esanga ba 2011 ozaki homme intègre 2010 ozaki na mutu moko abwanya mutu moko ya mayele talaka likolo ba 10% likolo ba mbongo ozui ki congolais na oke kote kango epa nani Hippolyte Kanambe mutu auti zamba atangi te oke kote ka ki congolais na epa ya bolole moko boye auti soki wapi babotie na lipasa na ye babotie na manono lipasa bakye ko bote soki na Nairobi ayeka boye abengi yo mba moko ke omi pesi mbeka ta le ndenge komi ko tilerana opposition ya pété opposition ya nzala opposition ya marche bosala ngona 30 personnes donc bino bosali biso tozwaki ba gaz ba tir ya bali réel ba mai ya moto koloba kutu te mais tosaika opposition tosai 37 ans mais yo lelo okomi ko bima na balabala okutenika donc awa il faut yeba toyebisaka bino batona bazaka donc bien instruit balabala makwamba bakolo balabala eza biso okopa biso nde bakolo balabala muntu ata biso nde tokobangisa bakobangisa biso te biso nde bakolo balabala ntango omonaka baoyo nyonso ezala babumba banani bato oyo nyonso bayaka diproke basali boye eboye na boye te botika kokosela baninga makambo biso toza awa mpo tosécurize mokonzi ya mboka wa mwa point devant to bacheli biso tokochange yango eloko eza te tokochange yango mais nazoyebisa bakongolais bakongomani toza na tribu moko bao bazwaki bomengo na kati ya mboka ya kosakala te baza banyamulenge etini wana baninga bayaka basengaka nationalité mais banyamulenge bazwaki nyonso pozwa nationalité congolaise ozwa nationalité oyeboye te nalingi na changer nanga ni nationalité na koma nanga congolais ezwaka ta
ezwaka mais bango président ye moko atelemi alobi banyamulenge baza ba congolais mais congolais ye moko yebi na kati ya motema na yebi ke nyamulenge aza congolais te aza rwanda aza tuti aza ta kolo rwanda te ba rwanda baza ba utu banyamulenge baza kata ba rwanda te ayebi ke nyamulenge o aza congolais te mais ba pesi bino tela ka ndenge boza wana soki boza 3000 soki boza 7000 ba pesi bino nationalité ah bana bino ka bino moko boke bobimi na mpoisa bozolo bake moto wana akende tant que les Congolais entiers balobi batelemi ke il faut changer constitution bino banya Rwanda bobimi boloba ke il faut constitution wana to ko changer ngote ko mutu wana il faut akende mutu apesi bino nationalité Moïse Nyaruga buye wana za na Rwanda Kabarebe aza na Rwanda siko mutu wana ya apesi bino nationalité ka bino bokomi ko bengana ye bino bokomi ko loba o ye akende wapi avant na mboka na ye bino boya bino bapaya mo omonika mopaya yambi mopaya na ndako boyo lobi te mopaya pe azaka mwana lopango mopaya komi ko bengana mokolo ndako bino banya Rwanda banya mulenge bapesi bino a nationalité siko bokoloba nini bokoloba ke fatia za contre bino moko bomi bimisi na mpoisa bomi bimisi na mpoisa na banto bakotelaka bino ba mbongo ba Hippolyte Kanambe constitution wana toko changer yango constitution soki to changer yango donc tozongeli à zéro Kabila pe donc to bosse makambo nyonso ya Kabila pe akoyana Hippolyte Kanambe je m'excuse o Kabila mosusu wana repose en désordre Hippolyte Kanambe akoyana ye na Congo pour apostuler aye na ye apostuler donc bamba bambe bo bango nyonso basaki wana ba homme politique mezala ba Soriano Katumbi akoyana ye na Congo aye apostuler mais il faut yeba ce de changer constitution des pères et des mères neni azanani to yeba ozanani o uchi wapi mboka na bino nini oza muntu ya Kanambe ye posa na ye o azo akozonga na Congo te malgré crime contre l'humanité ceux qui ont changé constitution donc to changer constitution bato nyonso wana bakozonga siko bango bazoboya po to changer constitution te po nini parce que bayebi combien de babobi ba congolais ebele babomaki ba congolais ebele siko moyen bazonga na mboko ezate soki bayoki ba changer constitution wana eza na ba article mosusu o ebombaka bango ata basali bambeba bomolaki andenge babomaki Floribert Chebeya Hippolyte Kanambe apesaki ba injonction babomaki Floribert Chebeya bomonaki ndenge mimi oyo ndenge abomaki nani Rossi ye moko yende mutu apesaki mot d'ordre po bomo Rossi siko bato wana bazobanga toyebisaki bino na moye mebele balela lelo soki babomi Donald Trump tokotikala na nani yende force na biso te yaya il faut boyeba badémocrate na banyarwanda na bagagame bon retour donc au moins muntu amabe nyonso Hitler asalaki bambeba na ye abomonaki ndenge akufaki Saddam asalaki awa abomi bato combien bomonaki ndenge akufaki mais nani o mosusu mwana o nani Osama bomonaki ndenge akufaki ndenge to wana bino toyebisa bino chaque jour ye Congo eza ba Congolais il est temps que les Congolais puissent faire leur histoire parce que le Congo appartient toujours aux Congolais. Il n'appartient pas aux Rwandais, il n'appartient pas aux Ougandais. Le Congo appartient toujours aux Congolais. Pas bateau, Batouti. Est-ce qu'il y a un Congo? Est-ce qu'il y a un Batouti? Et là, quand vous savez, Montoué Moko, Nanga, mais aux Congolais. Tokolo baba bisi moi ba Bermungu bango ba wana baza ba Congolais mais nango yo za Congolais. Mais le talent liwana yo ko za compliqué. Lelo kufi na bana na o ndenga baza wana bango pe ba kuboma bango. Parce que ngana za na kanda na perdre bande ko ebele. À cause na o na perdre bande ko ebele. Lelo so ina kutai na mwana na o na nzele senga na kotika ete jamais. Ata oyo que son âme repose en feu. Willy Ngoma.
nga so na kuta ina mwana na ye na nzela na kobika te oya munene o abandi kotanga na IBTP ao akimaki nga so na kuta ina bana na bino na banzela bakobu bango bakobika te nga na koboma po nini parce que chaque jour na perdre bandeko ba trésor bakufa po nini te babu to bundela mboka na biso tozana mabele mosusu te ba biso e tozana na double nationalité te na miyebi na nga na za congolais. Nous n'avons pas passé par les Français, nous n'avons pas passé par les Turcs. Nous n'avons pas passé par les Français, nous n'avons pas passé par les Français, parce que fait des comptes, Bakoki, Bakokende, n'a pas payé, on n'a même pas biso. Vous pouvez mettre biso bandeko, vous violez ma sœur na biso, vous violez ma maman na biso. Bino bananga na bia mungu. Siko retour ya bana na bino et gozandeni parce que tango saka eloko moko boy, il faut penser na pour na bana nao. Vous pensez pour na bana la baraisa mbongo baza na ba Rome kuna toyebi eza jour congolais la leka boya sécurité opération toyebi ndako bisiko bombi bana na bino to kweli bango kuna to bombi bango parce que salaire du péché c'est la mort tambino bobo mabande na biso na biso to lobate nanga yo papa na waza mama na waza bango bazomona mama mozo sala bango bazomona tellement que papa na wa ko saka biso nanga tango bandi kokola bandi kolobate nanga ndenga zawana asa mwana moko malamu na yebite papa okosi lelo soki nanga renverser pouvoir en place yo papa ko beta maboko papa yo ko sepela ba makambo nyonso ko sa Israël wana ko sa ye jour moko nanga ko yo akabo yo dai parce que ça passe ça pas na kufeli bandeko combien na kufeli bandeko boni yo nanga yo utika kisangani oye na grand kiff bobo mabiso biso to banyama Johnny Luboya lobaki jamais tant que nga naza gouverneur ya Ituri muntu onyo swa koya pour acheter des ordres na kati ya Ituri na koyebisa ba soda na ba Iturien to ko sala NCC kumbochi yangwana batindi bambongo batindi ba milio esibika te ambongo ye moko lobi il faut nga moko na kitana na Ituri akiti na Ituri azotala ndenge Luboya tongi Ituri siko bomoni ke fati aza na vision muntu aza na vision ya kozongisa Congo na rang yango ya Congo eza fati sengandeza oto salaki bino aw na mondial ba yebi biso te tala ba jamaïcain bakutaka na ba congolais bozo beta na ba jamaïcain bakutaka na ba congolais boy bango yezo komi ko yemba sumbididi ba jamaïcain bambogo neti ba Mexique wana bambogo bambogo les plus dangereux ba terre ba drogue ba yebi biso te mais biso tozana nyonso nzamba pesi biso nyonso mais bamboka oyo ba terre ba drogue ba yebi biso te à cause ya nani Hippolyte Kanambe à cause ya nani ya oya mutu munene musée ya koya na ba infiltré moko boye to yebi bango te oye na bango awa bavandisi biso bazwi biso bazongisi biso na bonyama imagine que congolais na ba ko banda ba 2017 kozonga sima congolais badaki ko boya ko tamba na nationalité yango wana omonaki woto sana ba binationaux yango wana omonaki muntu ake boyo donc ake na ye a changer na ye nationalité pour akoma akoma moto mosusu akoma na ye américain na ndenge tozana ba fali awa ba français ndenge tozana ba yangi ama awa ba américain grand frère na ye allemand pona nini te Congo eza sous na espoir te mais lelo fati aye azongi actualité ya Congo ezongi Congo yo Keita Jango obima boye Denis Esanga obima boye te nga naza opposant yo Denis Esanga yo komi opposant ke bokende bosala sauvons les Congo po bosala sauvons les Rwanda bokomi kosala bozwa casquette moko boyo sauvons les Congo bino to bino que boza ba incrédule parce que tango fati azoka ki na pouvoir yo Soriano Katumbi to yo na CCA ba animateur boyo comprendre bango yo fati azoka ki pouvoir zongisio na Congo bozwa ta exemple ya Jean-Pierre Mbemba expliquer kobima ya fati a ebengisi lelo a récupéré ba bien na nyonso
Avantagé. Ye wana avanté, il est en avant na mboka na ngala sala mboka na musala. Sikoyo ke itadianga olingo te ndisele biso bawara. Omoni kande ba ko ba be bazo beta biso na Afrique d'ici duguna. Kalate boko vondika bobuti biso to soki biso to siliki to ko beta bawara nyoso batambulaka. Ah. O ba ye po ba exploiter mboko to ko beta bango. Yo vandika boye. Donc yo lingi ba pe au pouvoir pour yo obengisa bato na ba ya ah. Donc on veut de tous les étrangers, chaque jour tu es Sarabino. Maintenant le Congo appartient aux Congolais. Mais là on a Senga, Mokonzi Mboka, justice pour n'en dégoûter biso. Justice, parce que boyebi bobengi biso, te bakangiye, kokangaye et koti ba mafia, kokangaye parce que tant bokangi, tout le monde a jeune moko boyo bokangi aza innocent, kana kafuya joana. Soit qui zéro de azuye mbamboko o yé pas aza criminel mais bozo tungise na ba mituna bozo tuna ye ti copine na ye yé pe à répondre alobi aza na ye innocent botika ye bozo tika ye kate mais bino ne bobimisaka ba criminel wana mais tala makambo pamba makambo bango ba magistrat na banani baza complice ba makambo wana tala ndenge bazo sala mais oyo abomi tête parce que lelo parmi les ingénieurs, tapis, il ça des martyrs. Est-ce que ceux qui tapis parmi les ingénieurs, ça ya biso, biso plan bien. Est-ce que biso? Abomi tête. Mutwana kena mayele na nyonso. Akene na mayele na nyonso siko mayele wana mieux vaut que a partager na bande kuna mususu siko akene na mayele wana muke na lelo bakangie donc peut-être cause ake kabal moko ya batu moko baza ba autorité moko baza awa bazo salage ba freiner ba batela ye ba longole ceux qui na Afrique d'ici batinde bisika mususu parce que ndenge to mo ndenge makambo ezo ke ndenge to mona e cause apena solo wana biso to boy wana to boy to lobi to boy justice pour n'andeko na biso yo place yo vandi na zo ye biso na la kelo mabe na zo la kelo bisika yo vandi oko vanda ka boyo kati na o motema parce que loko sali mbongo eza mbongo na o ami d'enfance ya ngwana ebisaka bande koza na on ami d'enfance na hotel au moins ceux qui bokoli bokaboni boyo o muntu akena na gauche muso akoti na droite papa esili parce que loko ezo salima awa eza mabe na bato bakolandela loko balandela ngote bato bakolandela loko balandela ngote ceux qui olandaki bien muntu wana azaka na bato boko azana ba correspondant ba autorité muntu asali po akaisa kuna akoza aka autorité siko boye biso insécurité boule. Il y a civil azo tambola na flingue na pistolet. Aïe bien que pistolet coûte il y a silencieux. Silencieux dans mon akata ba konzi tambola na ngote. Mais il y a azo tambola na ngo. Siko boye biso. Nini beaucoup expliquer et pas ba congomani. Beaucoup expliquer bango nini. Ba congolais beaucoup expliquer bango nini. Eza bien te. Justice pour n'andeko na biso. Nandenga akufaki, akufi na eliwa moko asoni. Aza erote. Po nini etindaki bino po boboma ye. Yo mbongo eza ya yote, yo ke po boboma ye. Ceux oza na o maele te, etali biso te. Yo luka pe o construire empire na o. Ye azo bunda pe abadir empire na ye. Si comme makambo ko batela boko ici qui mafia papa soki azate boyebi c'est biso que to kangi été peuple moko mis en charge parce que boyebi la voix du peuple c'est la voix de Dieu ceux qui peuple mis en charge à l'obité na kitananga Afrique d'ici de mobimba to contrôler na nazana muke na kobimba ceux qui azate bo rimer ba fort rimer ya kobenga biso te to kangi boyebi c'est biso que to kangi été parce que boko mi ko sakana mitu ya bato. Et tout ça, mais bozu était.
Tu sais boy. Ouais, mais il faut mon tour à connaître maître mon tour à bomagi aza ao. Yepé aza congolais mon tour à bomi on aza congolais. Ceux qui bokangi coopération militaire. Puis on a fait la coopération militaire. Ceux qui me connaissent donc et la sécurité à kuna toko ça demande te boy tin de la biso mutu na biso na aya ao. Mais quand makamboka ba freinage. Et quand makamboka ba freinage. Donc makambo ko c'est la ninga ba motion wana bozamba bozaka mbangu. Soit ba ebiso il faut que ça motion est-elle. Wana bozamba tala ba makambo ba motocycliste ndenge ba député ya provincial ba sali. Wana ba kiembangu. Mais Kinshasa zo kende bazo tala ndenge Kinshasa zo kende bazo mona ngote. Kaso ba yite chef de l'état zo na centre culturel tala wana basak wana ba ko bimise belé ba basak pour place wana ezanango propre. Ndenge Kinshasa zo kende bo mona ngote. Mais makambo ya mutuya ya ko kanga un criminel, un sanguinaire, un Kagame qui est au Congo. Kagame. Muke na sa Kagame. Kagame abomaka. Kagame bomaka yo kana mawate muke na sa Kagame mais oli bokanga ye te ye akoya ye tokangi ye bo sa biso ba scène bo moni biso toza na cinéma pour ba sa biso ba scène to na cinéma te to lebi ba makambo wana bo tinja biso petit wana ya nanu mwana wana ya nanu awo soki ayete to yebisa bino petit nanga mwana soki oyete yeba bien que okokata na opema okokata motema moko donc pema okokata o ata famille na bino ba ko regretter ata famille na bino ba ko regretter mieux vaut oya o répondre que bakata opema vaut mieux oya répondre que bakata opema vaut mieux oya o répondre bakata opema parce que pe mwana ekosi là. Chers auditeurs, ndé logo nazali nango ya koyebisa bino justice pour ndeko na biso amis tokozala bino ka bo s'abonner bo partager per émission abonnez-vous ebele numéro na biso plus 243 83 89 82 151 plus 243 83 89 82 151. Ciao. Balobi King France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba mimte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous avons la personne au monde master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam